Mbote na bandeko na biso nyonso, mbote na famille congolaise nyonso, mbote na communauté nyonso, toza na sango ya mawa. Sango toza na ngo ya ndeko na biso Pierrot Ezalapa, oya kufaki depuis le 13 janvier 2021 na 7h à Tongo. Toza kosenga lisungi. Potango moto akufi, famille moko akoka kosala makambo nyonso te. Toza kosenga lisungi soki moye ezali na bandeko nyonso oyo esika nyonso bazali partout et surtout to insister na bana lemba. Lemba Foire, lemba Terminus, lemba Super, on stayebaki Pierrot Ezalapa na asi bozala au courant boyebi ke Pierrot Ezalapa azali suna bisote. Yango pona ko aider famille, toza kosenga ba cotisation. Soko ozala quelque chose, soko oyebi Isabelle leki ya Pierrot, oyebi mami Ezalapa leki ya Pierrot, oyebi tonton Innocent noko ya Pierrot, contacter bango pona contribution. Soki pe oza na possibilité ya kozwa bango te, okoki pe o contacter nga, obi o contacter ya Riki pona ko aider, pona ko sunga famille, pona contribution na biso po esala ke bakisa ndeko na biso Pierrot na mabele na kimia. En tout cas, please bandeko, soko moni vidéo oyo ko zappe yango te. Aider biso vraiment pour to kita ndeko na biso Pierrot na mabele. Nga numéro na ngezali 074 66 61 13 43. Na bande lisusu 074 66 61 13 43. Zizi na please, Zifio please, Chouchou na please, Ziko please. Bana lemba bazi ebele. Ba misusu ba kombo eza vraiment ya kokima po émotion na choc ya liwa Pierrot. En tout cas, bo contacter biso. Ya récupérer à couper sa numéro na ye pona kosunga. En tout cas, merci na mutu nyonso akoyoka message oyo soka pratiquer yango ekozala malamu mingi. Nzambe na lola apambola biso. Amen.